Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mutumpe na moi olemba te mama dele mabondela isika nyonso zali ma chaîne est belle pour moi ça est belle dans ce qu'on raté non pardon organisation matin et puis nous c'est leur solution contribution mais il y a Maché Pélis pour les casser maman qui sont belles il y a $500 dans le temps déjà mon temps tout sur le qui n'a voilà il y a différentes chaînes où on va dans le monde la présence il y a il y a plein de gens, il y a plein des artistes maintenant il y a vraiment des choses sur la ça c'est pas la première fois les faut les mettre. C'est $500, jamais vu. mais à se sacrifier, il y a place aux bêtises exactes. Quand tu as dit et non au bino il faut d'abord demander par rapport au éclaircissement nion sur et que les sont saboyer ça là. Papa na baza parents on n'a jamais réputation dans ça. Voilà, nous surtout dans le domaine partout même dans la famille na biso so ba tioka na organisation mo simba mbongo ato liengu bana yo na propre mbongo na yo dimanche moni akati okokati te usuya yo pourquoi pas bazi charge wana baseni apesi yango balobaka mutu amemi kilo faut supporter ka douleur pour yende mutu ana charge soka c'est le laisser faire nous surtout ça ni pour ça déjà organisation ya bongo comment on a pas tout basangisi papa tout ça non va conseiller disent la vérité conseiller disent bato basangisi penda mbongo na bango bayaka basala bango ba mfuanga moko boyelo bife na kamba la personnel bazuka ba mfuanga mo basali vraiment quand tu na compte que tout ça bato to apipi ngale lope ko sa ngita yindi pe simba ipona fi de ouf Satan non likam na fait dara de ouf
komoni pourquoi po elandaka ndenge mutu na mutu aza omoi matanga mélodie eza na kimia po esali mwa mikolo ebele esali mwa mikolo ebele esali mpe na mwa nini po organisation ezala bien so bayaki nango kaka lelo lobi babikisi kaka bino konge koloba ni omoni banéglige matanga na ye banéglige matanga na ye soki ezalaki matanga kingandi balingai balekisa yango une semaine bapesi bakominike baluki mbongo yango babombaki yango babimisi na moma nango papa soki na fille olingi ozala bien so mato ekanga koyoka de gauche droite te so azala yo neti nga tellement na mimika bon file ekufu namona nange loki ata lelo finga lobe finga eloko echange nga eza te tellement nzambe kaka okoma obatela nga Maman Mimi, aujourd'hui, je vais dans la question mélodie parce que vous avez beaucoup d'artistes. Vous savez ça vraiment, vous savez public là yo, vous fan là yo. Relation ni mala muzaki na mkomana mama la question Nicole. Et là que c'est nga passe la soirée on jouer dans vélocité tout en attendant tout ça. Moi guitare, moi ni na tout en mélodie, tout ça là en côté. J'ai regardé mélodie seulement à la télé sans souci si je ne me trompe pas. Merci. Na soit vraiment tenté à jouer dans mélodie, j'ai regardé toujours la fille na groupe sans souci à l'époque on a nga na zala tena yo kotala isusu na ba CD ndenge ndaki mo so bi CD oyo na ndako kotala na na là na eko intégré déjà déjà ya déplacer ndenge na kutaka koluka na ba fille na biso quoi akiende na yo mona mélodie kaka ndenge ya kufiko en tout cas na soit vraiment tenté à kufanda akomo bwaka omwe ni koshi ya ese yango ko bwaka mingi lokwa José de Londres ndenge tellement comme na ba fanatique bela na choité ani nga kotsa moi 10 na tableau moko ba fani nyonso ya mélodie ko abande ko bwaka bino bo sepelaki bosa na te bosa kata tiki mona ya mwasi fatanga fali azala bien bino mo boye ba fani na biso bosa na biso na ba PDG te na ba fani na biso bino nde ba fani na biso nde bo commande ba PDG na biso ba boss na biso bo soutenir mwana ya mélodie donc ma msumo ya ko lo malaki eza te bo soutenir bo tika te bo mwana tanga bien alia bien ozala beza bien oya munene tosali ya moketo minefu bafutaka Papa Serge Mayata, Jean-Pierre après ça dit ça Zapoya, Osam, la voilà, il parle de ça comme ça. Oh, ouais. Message ni asiko pesa na famille parce qu'il y a sensibiliser biso ba papa na ba organisation wa soir biso lelo ndeko na biso to lelo vraiment to lelo na ça signaler déjà organisation to kuni yango kama kitoko na mataka nyonso organisation ya koeza la tête to kuni kama ya mélodie sali effort corrigé pourquoi cette différence là non cette différence sauf que mélodie a libandambo a évité ce qui mélodie va fungaki kuna est-ce que interview mais ko eza effort toyebi ke ndeko na biso aza artiste ndeko na biso
J'espère que le bien déjà dans moi va nous sommes les gars qui sont respect à presse c'est tout le monde ici on respecte nous on a des valeurs à presse quand on a des valeurs à presse donc en fait bande auto ça va dans soi tout ko ça na yo côté que le cycle de l'homme qui tout le monde a battu fille ma collègue a pas fait non on va vous prendre le temps ne vous en faites pas je suis votre père je suis tel et après que nous temps les balles c'est normal même yo on va changer c'est comme c'est pour les bacs qui pas tant alors là nous attend tous en bon mot tout ça là au livre souvenir ça ça ayebi na yote mais katika lo souvenir ayeba ki yote katika lo souvenir pourquoi parce que œuvre na yo ya malamu ko créer des bonnes donc tous en bon mot tout ça là dans l'âme et le reste ça met en ça na tout et quant à nous aussi nous on va orphelin au basuka matériellement physiquement financièrement aza orphelin au peut-être azangi apport mais il y a des orphelins où baboti babufi baza na charge ya famille aza pe bien tant sur les bano bana bato ya bongo soutenir bango basi le plan spirituel pour que so ili pesa to ke pesa oyo azangi voilà donc so il est orphelin moko neti la fille orpheline aza na soutien te nous les artistes et comédiens même pas kosangana ka so tosangani gloire à Dieu ni na mona bando musu même sur ba média mona basangani ba kete kete orphelin moko même à partir de ça peut aussi se faire et nous sommes les gamins nous sommes présents ma bête à la médiatisation pour attirer aussi les autres les faire comme les autres les avons fait ma bête mais la moi comment on peut tout le monde je suis ma bête parce que la religion une et sans tâche n'est pas des notre dans chaque chapitre de Coran ça consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs églises voilà c'est apprécié merci pour la parole ajwaki na lisboy ngapi nazwaki na sa société mais na babiloko mosusu président kotala ndenge akufaki na point wana il y a eu un certain moment sur la 4 mois d'organisation vu situation là les gens qui sont dans le artiste on peut pas se donner
tia yo ngambo bino baartiste pourquoi pas baartiste kobandaka ngambo bino sans même débuter un débat livre tokosengaka kaka donc kozala bino na économie te oyo kosala bino ka situation moko ekomi boresoka mpe demobilize ozanga kuti na oloba te ata boluki mpendaki nakomi na budget ata nakomi nasoki baappartement na poto naso problème ezuka omata bokosenga nga na obenga ngo atoya na batroa oza baartiste toservimbu osala mosala mpo na ekolo nga laki esoki nakoka ozala mpe boye na batango mopeta mosusu na voyage mpe nakomi na mboka moko so nayebi ke naa na ntina oserve kosala mpe nachange nanga mpe nakomi nanga mpe koserve mboka mosusu mais lelo pourquoi tochangeaka nationalité ti pourquoi tokendaka toyakaka parce que mosala oyo tosalaka bino okanisi tosalaka moko mpona biso mpe tosalaka oui bien que eza passion mais sikoyo tozosala boni bamaladi oyo ebele ntango mosusu na kopito bazobika po atali comédie atali pesakeye atali aseki mpe ntango mosusu ozomopata comédie eza thérapeutique donc c'est-à-dire toa na droit eya droit so oyoki te moto alobi ke mato babamama na biso mama denise babamama na biso tobela omona yango mabete meme ata yo eza mosala ozoservir so ozwi problème mboka fo assiste ata opaza na bamoko bakoya na po ya rdc biso mpena na bacercle bakoya na ablème ya pays alatisi wana eza bongo eza na bakontribue bapendaki ya titi toyaka na tobinganja eza maternité donc ça dit eza kaka ke babiloko moko boye bino bosala yango mpona biso. Merci. Parce que le rôle c'est très important. Parce que vous avez canalisé la manière de très très positive, de façon que vous avez orienté, vous avez situation la démarche. Mais ce que les Arabes mosusu tolekaka na télévision biso moko o boya osalisa biso mais ata tobeleli te bakoya mpo bayebi ke bakoya osokopa elekaka nango ndenge wana ekoma kaka mabe ndenge bato baozwila yango na ndenge biso moko bato tokendaka o boya na nzoka bango mo bayebaka mpe ezala mpe na ndenge wana est-ce que oyebi l'ambassadeur Christophe mais est-ce que eza assistance te est-ce que tobelelaki donc yango tozoloba ke bakontina biso bayebi ke artiste na mosala asali soki likambo tokoya na sens voilà merci alors dernièrement on bana oyo ya sans souci ya groupe noki bakuba bana ya sans souci ya groupe mais sans souci ya bana entre autres Nai, entre autres Flore, entre autres Mari, entre autres Pierrot. Mais ceux qui ont attisé parce qu'ils vont éviter, on va attiser par défaut. Nous tenions surtout tant où Flore a télémis au soir dans le lobby, dans maman la Sophie. A banni l'organisation chapeautée par le secrétaire Oxygène. Et de l'autre côté, il y avait le président Massou, il y avait le président Lomé. Vous voulez encore quoi comme implication il y a l'ancien dans l'équipe Papa Lomé, dans l'équipe Papa Massou, dans l'équipe Maman Flore, dans l'équipe Papa Omari. Non, on se complète. Dans le Bango Bazawana, nous tous nous sommes là. Donc voilà. Un mot par rapport à la fanatique je leur dirais simplement de continuer à prier. Certes, les moments n'est pas facile. Les moments où il y a passion, toujours il y a ça. Mais il y a des images pour mélodie, attirer le bango. Pour même il y a des choses sur la mélodie. On continue à prendre de la bonne.
pe na caméra to monaka mais oya Mélodie to moni plus mingi bino moko ba comédie bozui penda charge ya kozwa ndeko na bino tie bembene ya na Kinshasa okolo bani pona ba ndeko no ba comédien et puis pona papier lombe oya se déplacer ki pona okezwe bembe. Merci beaucoup d'avoir eu passé d'efforts. On va donner ici un franc à Bango. Voilà. Nous avons senti. Voilà. Dans mon tour, nous avons fait des efforts. Nous avons canisé. Jamba kanisela ye. Moment de circonstances na famille Mélodie batikal pe na mwana. Et là on va pas ensemble me consoler à mitema. Voilà. Parce que biso to boya to lobi muto pe ça va qui na famille na Nzambe za bisote. Donc Nzamba consoler mitema na bango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.